Bozaline esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezomi bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela o mabota mabino tofungola basangola baprincipaux titre pasi mpe mawa na paster Mukuna bino moko bokotala na video bomona nini ezali koleka. Bande ko balanzi tozali na pasi pamba te tokotika kate koloba makambo ya mwana mboka Tshilombo oyo azali bongo président protocolaire ya République démocratique du Congo pe na suka tokoya kosukisa na koseka pe makambo maike oyo ezali koleka na République démocratique du Congo na yango bande ko balanzi tovanda penza tobongama po tokolanda nyonso na bolai bwa basango. Bande ko balanzi na pesi bino penza merci pambate tozali bobele elongo na kolobaka na ye émission abiso Tolobela Mboka Congo émission moko oyo bino nyonso bozelaka oyo bino nyonso penza bolobaka ete molobeli ya bino mobundeli ya bino océan de la presse oyo bopesa ye maboko mama Blondine na Londres si je ne me trompe pas na plus 44 na mboka ya mwana mboka Rita Mawete l'enfant propre merci mama po ete océan ya bino azali boya penza na lombango na océan du Congo babi nzinga si je ne me trompe pas ozana mboka France océan ya bino azali boya penza na lombango bosabone ki mapendo wa bolingo sala kaka lolenge tomesana kusala po oza penza bolingo wa bolingo merci mingi na papa te di ya TNT pamba te bakutela kila mama pe masolo bazali kokele kitoko wana tolobi matondo ezonga epa ya nzambe tata pamba te nzambe nde azali mopesi na nyonso bande ko balandi tofungana na maimatali politique nini mozali koleka na République démocratique nazali kotuna mituna pamba te biloko ya ndola océan kenda kala serebani océan kitaka kolukaka banyama ya mike na fleuve pe nazongi mpona yebisa bino pamba te bozalaka surpris te ata boboyi kondima lelo ata boboyi jifendele kasi bokoloba ezali ya solo mama aja awa assalamu alaikum nzambe apambola yo kokila lokunefa mpeka to nyango ekami bandeko mwana mboka Tshilombo akomi na suka eloloko na ye ekomisi ye na suka bipai tu akosenga maboko akokendela lobela bino na mikolo mileka eta suki kasi ya mbala oyo ndobo mwaye mokangi ye moyibi lokoso mayele mabe ekomisi ye na suka sika esengeli akutana na Bemba esengeli akutana na Moïse Katumbi esengeli akutana na Fayulu esengeli akutana na bango nyonso bato balamuka ndeko bokende kosanza bala te boboya te boyoka nde information na nini ebisa bino po ete ya libongo siko mituna na nge ya lini bondimi ete bandeko balamuka wana bakele kokutana na Félix boyanolanga sikoyo soki bakute na ye lisolo ezala nini bakosola nini yango nazali kosenga na bandeko ya lamuka bopesa peuple maloba ya solo po onga nazali koloba yango bozali koya kosala sikoyo po mwana mboka Félix aza na pema te mwana mboka Félix aza na bokonzi te kasi soni mpe mayele mabe po atelema aloba nalakisaki bino filme ya André Kolengba kombo akopele ko ya ngate hali peka amona mboka ya Congo pona yebi ba kombo la batambola la Cléo Kimbo adon alala mobutu mais akenda na Centre Africa akobaka mokonzi ya South Africa pourquoi to kana métissage kamte mais asala mabe bato pe basinikila kaye mais li yambo ya kokufa na ye atelema senga bolimbisi Félix okomi na suka bandeko ba IDPS boyoki soni baluba boyoki soni ba obolo bana biso tokomesa bino ni bongo tolu la politique wa bino
bolemi solo bisolo bikakemi bino pasi ya bandeko kasi boko pola pe boko boya kondima mitema ya nzambe to pe ndakisa ya Philadelphie bwani nango boyo ka pelo banzambe to bokenda ko rappeler baba initili mo boli bato ya baprima kuli boko ko se Yesu makambo nzambe alingaka itungia tenza ko bafula ngetungia alobi ngai pole molili ekotikala ka teto tanga livre Matthieu pe nzambe wana azali kopomola bino po biso tozongi na makolo wa ye toali kokila toali kotambola bamama Kasongo bamama Julie bamama Angelique bamama nanga basio bali koyoka mama bazali kolela mikolo tu mama Sola Fournier nzambe alola Anita Babe Jolie Kiyedi na Canada Faria na Mokonza Bakabelo mwana moke na fondation ya Emily Vali kolelaka mama Chantal Fiti na fondation Fiti yaya bato bali kolela ba mama na tanga bango lelo ebiso bokoyoka te ba mama bali kolela na mama kolela batolo na se ba mama bakosala ba accident bakokoka te pongi te mitute mboke ali kotambola bongo pe Félix yo moto moko boli mboka nanga te nanga ba bato ba olio nanga tata na mama na open nanga bolole nanga wana kina mapona bina bulu ya kina salite ndenge la lubaka kala ko banga ba te pela ko bala sali bekate na bolole te na liawa pela ko bala bangomo bango ko tala nga ntoko na ntoko pe ba ko benga kanga pe ba hebi mena lo binde ko Félix boni poto ba ko suka ko amba kelolo kwa konto ngiwa nzambi molongo na masivi mwamba bande kolanga batali bato kabona te to liba na liboke moko tata moko ekolo moko mokonzi moko fali mali bande ko to solo la baiba kate moibi ali mabe ekolo kongo to kotangisa bana nini okote ya mwana nini soki na moto ekolo ke na makambo maboma to kote ya bana nini bo exception to kote ya bamoni simbi nini pe to kola tsaba ye ekolo musuni bakobanga biso te Zairoise alaka boli moto na lolendo mama Zairoise soka ko tambola bako banga bisika nyoso balibe baba la Zairoise mindeleo ba Centrafrica ba Camerouneo ba Tchadeo ba Burundeo ba Rwandeo bako banga kabiso lepoka Mobutu Sese Seko mwana ya mama yemu hata kwa boko boya kondimba alaka kama mtu mabeti pesa biso lifiki po boka linga ko fika tale continue kuna tala kane naye tala mobali tala nzoto posolo kola bebe asukola kana miliki oyo asase kabila yaka kutula bola kisanga kabuta wanda ko liende wanda ko sukola kana yo itengo oko yai na itengo oko kana Mobutu makomi bale ko boli misa na fingiti na lobi kasi bolole ayei po yatangisa biso bato na maele pe yo Félix siko moni aseso jiyo tambola ka poto ku poto pa avion ese lota crash seo po awa kufa la crash yo le kibona ni siko yakomi na suka akomi obligé alinga te asola bato balamuka bobino baktere alamuka boyebisanga siko bokosola Félix makambo la bino le uta États-Unis d'Amérique na bato bosolaka boye siko peuple o bakufa bato ide peso bakalisi na bango ndako bato MLP o bazika kakula na ba siège peuple congolais violé maltraité basodo bakufi sans cause milimo ya bato wana bino bokocha ngwa pena négociation ya bino bozoyesa bokocha milimo ya bato la boye bisa na ngato sola na bino pena peuple milimo ya bato la tango bila ko négocier siko milimo ya bato bakufaki banda le 23 pendant les 25 le quoi aussi ba journaliste ebele ba nao ba tatao ba mamao ba nani so ko la bela che mwana ngana kati parce que ngai moko to na kimi mwana nga shota pai ba kene na ngale ma santé e ko kite mwana nga parce que fallait ngana sana ba bona affection mama ba mundi mama comment tela mama comment ko kima mama comment ko vivre ba condition le mobilité c'est quoi bien ko so sa milimo e ba tout ba ko fila Congo tant on doit négociation vous pensez na peuple baka souverain premier peuple baka droit au peuple wana bozo penser na yeke na bisibila ça la négociation pour obotuli sur peuple pour bozo beaucoup de pour négocier pour Félix a fait le constat Félix o wa Félix o etika na ye liwa
Félix siko oitike na ilwa. Siko biso to kopesa ndoki babo. Bible lobi. Salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est bien. Félix n'a pas péché contre l'humanité. Félix a péché contre Bissou. A péché contre la Congolais. Ayoki Batoute, il est criminel. Il mérite la mort. Va pendre. Na kana cette mardi. Là, c'est va pendre ka innocent. Mais c'est quoi bien posé à côté de côté? Où sont les gens de la Mouka? Idéologie à la Mouka qui a. Tolobaki Tolamouki poto fouté ba occupant la République démocratique du Congo dehors. Maintenant, beaucoup solo là, nous avons bien nous bon on a développer. Bande kolanga, ils allaient participer mal. Tout le monde a une vidéo bon on a le. Pourquoi il voyez que vous avez toujours n'a pas pensé ma belle. N'a pas pensé ma belle. Tout que nous sommes papa, fan d'année, ah, oui, c'est que nous avons. $1000. 1000 dollars. Plus de 1000, pas tirer l'école 300. Et 300 ans, c'est quoi tu l'entends? Dans 600 la suite. On va y avoir 500. On le dit que c'est une approche. Mais je vais il y a 500. On va 500. On va payer vraiment. Ah oui, c'est neuf. C'est laser. C'est bon, c'est non. $100 monsieur qui est dans la poche, na 600 ezali par contre. Alors si quoi bazo beta na bango de mission na poche. Ni amalo kutalo, alo kuta. Ana gembo. Ato ye gembo. Dika ngai. Ikoyo alembo na dit ikoyo de supporter na. Ikoyo arrive. Tu dénoncé des ikoyo a pesi sunani. Le côté. Nana bena dona banda kala beni na ke pourquoi. ikoyo na nzungu. Tango de la personne bongo bazaki na nani? Tango de la personne bongo azaki na nani? Tango de la personne bongo azaki na nani? Ikoyo. Dona personne bongo azaki na nani? Dona tango personne bongo azaki na nani? Azaki yemoko na Pacific Hotel. Ozo confirmer parce qu'il a filmé le téléphone. C'est que j'entime non filmé le téléphone à tout niveau. Est-ce que vous confirmez réellement que c'est que Dona Moulongwe, secrétaire national, il y a secrétaire général, c'est de pour papier sur bon. Je confirme. Merci beaucoup. Montant ça dit combien? $1000. Est-ce que vous aussi un bon on a un bon c'est bon c'est bon si un bon on a combien c'est combien Simbambongo. Bina moko boti kolanda video wala kala bokebi nyoso lolenge ni bomoni pasteur mukuna ya seka tala bolone na makamba renaissance afungoli misu matoi konyo kwa mutu o akele ko yambo bina moko boza ba corrompu les pasteurs assassins les pasteurs colonnaires ba escroc bazui bato ko vande sabango ko tiamele ko la pasteur Félix ezali mwana ya mboka na biso fuku yo kote ya mwana mboka to Yesu yaki pour le monde. Tala pasteur lolenge nega za kosamsa oleki mbongo na bango oleki mbongo na bango na batu na donc il y a beaucoup de la renaissance un commerçant un coopérant tout fait maele tena moto lilo banzambe lokwa Yesu kabisa bazoba to komi lokwa kosakala kala nzambe tala Kongo eza na kati ya boumbu na melio likola ba pasteur miyibi ya lolenge wana tala pasteur ese pasteur za sansa kusala mkamba akoke kotikela bato mosusu te lokola okimbongo motema mabe arepedia mwasi na liboso na lokuta pakele kozwaka kosentaka baprotokole banini bato baza na mituka bato mwa famille aza na mbongo donc bisiko bango bamesala bongo bosiko Kongo ekotambola nene mituo bapaster miyibi boye mpe paster répété église ya monene mpe soko yebisi bandimi na yo wana bafingi yo bakolatela nzoto bakolatela maboko nayebi verset biblique yango ebima wapite. Dieu est esprit, les frères adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Les gens ne savent même pas comment Dieu l'a écriture. Et on va passer à un marre. Peuple congolais, mon homme va endormir. Peuple, il faut pas tellement se soulever. Peuple, il faut pas tellement. Il n'y a pas de béni. Dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés. Mais yo moli mo kana se. On zamba ko sala nzambe nini? Nzambe bolema. Nzambe nini? On va sala pa mukuna. Ce sont des féticheurs, qui c'est la banque de la mais tout est congolais, va passer la sur le couteau, parce que bloquer mais il va de la biso. Il y a moto bito sambe la rapport congolais bimana on a croquis au bakangaye. Congolais ne vit pas. Moto so vivre la nier aya le binzamba ko ya ko kombo.
Molimo na nzambe kitelo molanyei. Bolole, molimo na nzambe wa. Molimo na nzambe boya, il est 3 fois ça. Comment vous avez nzambe wa makam? Hein? Halate na mbe tobuka nzamba. Non, c'est la pauvreté pire et simple. Boni boye ko bande ko na ngai. Boni zo sala pasi pe mawa. Ezo sala pasi pe mawa. Moi ba moni alona ngo bango ba komi kondo ko biso na minerai na biso. Ba o ba so ba pays puissant, ba bolole ba asiatique ba komi puissant nzambe. Na kata na kaona pamba kaona tambola bolungu ngaba ko to la sapi boni. En tout cas ba ndikola ko permettre ngapo tika mke usa biso botaka. Hein? Nazo sala ngo na sentiment de komi pasi. Hein? Nabi mali banda ba mona ngalo ko mutali. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. De mon tout est pété. Il y a un moment une émission de éveil à conscience, éveil patriotique. Et ça peut bien la maman Jawa salam alaikum. Maman a comment on a pour la dribbler. Maman a comment ça malheureuse. Ah, tu ne vis pas, maman. Aux en existence, nous ne vivons pas ici au Congo. N'a pas conflit. Derrière, pour soutenir le maman au Congo. L'ongle a bon lema et mitune belé. Par contre, ça kabila pour qu'on dit pas ça. Moi, tout le coup, on a aussi de la presse. Moi, d'abord pour ça. Même si le canet n'a pas encore, n'a pas collé la félicité. N'a pas collé la capilité. N'a pas collé la métissage tel comme Moïse Katumbiwan. T'as même pas ça papa l'anga. N'a yebi sa katel lycée bazaïba. Fédéral, je suis MLC. Zamba pambola. Na yebi sa kabamou na lobe nana lingi lokuta te. Na kote mo lokuta te ya. J'adore mon Dieu. J'aime le créateur qui m'a créé. Na saka trop fier parce que na sa si belle créature de mon Dieu. Na ko te mama. Na so lobe na boy te bande. Na boy ya na ndi makake na telema na loba parce que na lobi na koloba na kosakola na ko papa inona ngali pasa na il passe aussi à la presse CNT live. Bande comment ça bonnet comme ça tout nanga na ça l'océan du Congo chez na bino moko. Oyo sala mina mutuki na bino. Oto ko ça na un problème té. To ko lo bande to lingi sans condition. Bande ko boni bochoba. Ta la modèle ba pasteur wan. Ta la modèle nzamba la bito c'est l'exemplaire. Alors bi mutu oyo à côté le maliboso ya bat. Faut to contrôler na bana na ye. Il faut to contrôler la vie na ye. A vivre ka lonene ba pasteur mais kobiste. Et kobiste. Ba serve wala ba yemba kawana. C'est pas talaka bibelo baba ngonenge kongala na mafuta baba kole ba fote tenge kisi yango mba mwana fabrica za yena ale baba kamba ba na kutula ndanga la bureau cho deuxième regard toloba te ndoko ka kikula kangami akosele mwasi lo bibagila avocat bibi tala pasteur nikola mbongo tala biloko bande kolanga merci la bande ko Belgique ko botinela nga ba vidéo. Vraiment, je vous aime beaucoup parce que vous autres, c'est bien la Moussalanga, Guillaume Langoula, vraiment que Dieu vous bénisse. Vous autres, c'est bien quand même tous ensemble. Bako suka ko ambakaki wanzambi bolonga na mama Sylvie Mwambelolo kwa konto agi mapendo wa bolingo. Vraiment na ebite lo na sala bande bolonga. Vous êtes nombreux. Mamile balangai, Kikita Japir, Rita Tari, la reine Olga Lompinga, la femme capable de m'occuper de Florence Fatou Ndelido. Vraiment, Pauline. A habité dans le banini. Va pour mettre en volant le bondi à boutard de la terre à ce commerce. Bande pour la sala kala passe, tant la sala comme Cambo, bande pour la main n'a pas bâti mais la sala passe. Pa maman posé belle, pa maman Béatrice. Pa maman posé tellement belle pour en vouloir gâter. Ma soeur la fournier petite sœur propre. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le bico à Popambo l'Abraham. Nous avons le Popambo l'Aïe. Si Kabisiko Zouboaka, oye bâté, mais nous avons révélé yo. Aux autres tiens les polo wapi. Payons beaucoup comme mon a été. Tout arme forgé contre toi sera ni l'essence de faire dans la télévision. Nzambe oya bate la kanga, nzambe oya bomba mazo pusanga makoki, oazo tele sanga butu pe moi pour la bunda etumba oyo. En tout cas, yomoko komona kaka. Pe la ba maman nyonso. Maman na ngai Angélique, na ebelo kona lobati. Ba combattante, ba maman bozé belé, ba maman Angèle. Maman Angèle ozo mona tela za la poso bengo. Vous êtes très nombreux, bozé belé. Vous êtes vraiment belé. Mais na lobi kaka loboko la motema pona koloba merci. Et pourquoi papa maman yadei? Papa no kengina. Tozali ko telema ko tambola, tozali ko banga motote. Kasi to lobi ngonga ekoki. Nazali ko pesa belo déjà annonce parce que tu es en alliance. Les 30 jours aux place. Satan a to foutu au dehors aux place. Mais bon comment ba maman dei na répartition la bango ndele ba ko tambola mokolo wana. Ndenge ni ba ko sala mokolo wana les 30 poto kutala. Ba maman dei ba ko pima la balabala. Bako sala ma marche na bango kolonga bisika bako uta tiba kwa place to kosangana. Boko mona ngo ndenge ni kozala. Boko mona bango bako lata Kongo la mbaya sika. Boko mona ba maman dei. Alors nazo ba air oyo. Bino batu bolo bakate. Na ko pesa numéro compte la ko chawana.
ndeko oyo za na moi 10 francs pona ba maman mukolo wana parti ezali mais tout ça peut la besoin soutien ba maman ya Congo o bozaka nanga océan de la presse ba maman o bobengi bolobi océan programme ezandele alors ba maman ne faut na batambola il faut pas bima baza libre ya ko exprimer ba jeune bango ko ganga ya ko lela nzambe ya koloba parce que tozo loba nde to bandi siko musala alors na kotia numéro compte bancaire ba ope ko bengi bokozo yango et puis ba okale to sala ka western na bani bo sala yango Guy vraiment Arthur Ndombasi nazo zelo pour la bengi au téléphone de l'équité c'est ça que moi je n'aime pas tant que tozo ka na bilo bengaka Jean-Jacques soki mobala mbinga mobala na ndako ba pesa surtout ndamu vraiment na éviter bon en vouloir regarder parce que moi je suis né comme ça ngali comme la salle bekate soko za mobali nango selo ko malamu tina ko ya je te donne ça mais to kaponi mafu yango ataka bana je lui azolo balazolo mobali meyo to banga kaponi te il faut là la polele pour aider mobali nanga ke boko sakate soki ezali te lobe ezali te donc kamote pour pesa maintenant quand tu promets tu réalises pas bien mo batamaele bolobini la promesse c'est une tête alors comme il nyongo il faut la pamola parce que na zo mundi sakata bongo to les changements eza quand on s'abat malamu pour ça les penenanga yaka to solo là parce que quand elle que je t'aime voilà tu es trop belle moi je t'aime la français le kuta là ya mila pepe ta musumo bale musanga ya kolinganga la linge na kangami na yo osala keloko te oyebi ndenge na la kate oyebi na ya keloko te soutienalité mais ozo bozo mbena manda ni chomanga fude kako mega moi soutien ngi ba bilo bela to ta kanga mandesa ko sababu bo benga alliance hein na eve ko ça la TV commission mabala te parce que la ngongo ça ba ko pesa nga mobali digne yanga moko je peux me marier mais na lingine na bunda na comme le voit la côté catholique parce que soko ça la mobali il va te déranger la mission alors ba posa musu bani alors la temps o biso ça la kati ya kotango la libalité Freddy Massini motema océan de la presse congolaise des catholiques vraiment na lobi ba mama nanga toza na posa na bino tango zifwe ni mama ya Congo asala kwa kosala alors pandeko ta la première dame la première dame Maola Félix quand on a le baki ba miso balobela ngai fa non vie privée na comme biso to ebango soki biso bazo contrôler ba vie privée na biso et là ko sala te bazo na ba koselo bazo na ba lati sa la maya mabe oyiba mutelo ko te pour la vérité ka ko na lobaka et comme tu es impoli tu sais pas parler toi tu veux te faire voir non vérité c'est Jésus-Christ il a dit en vérité mais ngai na lobate pour na za imitateur à Christ si je vis c'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas première dame bakangaki na misolo est-ce que boyebi yango azana moninga ne kotambola katela misolo akena kotikela nani makambu na yebo bala bakotele bana liboso po bana lo baza nzambe akolo hai mawa mwasi ya mokonzi azali ndumba mwasi ya mokonzi mobali na yebo tanga na mikalata mobali na lobi mama lia bobele mbongo kuna tokola oya tozonga na biso tobokola bana vraiment on a vu yepe tata pe ya mokonzi azongelaka mwasi na yebo yebi yo babota pe bana donc bazo sala biso ba théâtre c'est pas digne mutu sona ko mokonzi fasika il faut makambo nyonso kolia na échanger kolata na échanger moi koloba ngakutu ndenge nazali awa nazaka ka ndenge nazobunde bola kata demi nazola ta casquette poko ke tango nakutela bato na kobika oui sali babilo comme ça je peux pas faire ça parce que nazoki ne peut pas comme ça nazobunda combat alors na boye ko sangana tout le monde na kobe ko trier tango tozali kala vraiment langage moi ya fait changer hermo moi lingala na biso kula totongi parce que toi li bana mboka mais boni première dame basi ya ndumba bongo mwasi ya moto ya Congo non akoki kozala mama na biso te akoki kozala mama na biso te biso tolingi bamama sese mwasi akofika mwasi akopesa fierté ya basi ya Congo première dame ndumba mibale oyo akota na ye soki asoki belgique ekotiki mo bakanga ye bango na misolo siko moyeba tie na kasho eza te moninga mosu akopirige pene ye batiki po mwasi mo donc hypothèse siko soki asali mabe ata moyela casquette ya mwasi mokonzi Congo te yango tolobi boye bato balamuka position babiso eyali malamu merci na abunda na nganga bana ngai ya lamuka ya Goma bande kolanga to simba la liboko na sepeli po kolobi bo pesa na kabakombo bango na Goma balobi Martin Luther King na bango que Dieu vous bénisse na ko koya kape bakombo amote parce que nzamba zo ngabo pesa na yango ezangate la za koluka kasi musala merci tozo bunda la nganga bana Goma merci ana basi balamuki tokoki kosangana na chauve-souris te bazolingaka baya bazosala embouteillage
bande bakabola mboka Congo eza hypothèse tokolinga yango te bande kolanga ya beni butembo goma merci pour déjà patumi maman moko akoya déjà mbongo na EDC komaki bande ko tosoluka malembe nalobaki enoki ngila kokoka te tango akokoma président parce que songa la continue kamara akoma président de la République po président azati tozomona bilote alors on pousser enoki ngila akoma président ya Congo c'est quand tango kolinga koma président ya Congo ngala telemi na sima na ye bolobi mamo se obuyo rumba te ero nazo senga na bato malamu bo sangisa pe mbongo nyoka sati ne mbongo na l'exibilo bo vérifier la goma ino li pasa vérifier à po yebi masolo vérifier à boyebi soki maman moko déjà koya lelo Kinshasa c'est comme o batikali bazala babana bani ba o baza na pene zate kama maman onda zaina mwana te yango tolobe ya Kinshasa mbongo ne se ko bakia bien akoya tuna ndeko langa bundanga ino papa ino li pasa oyebi ya motuna ko vérifier olo ba na sente nani que deux yesu salam salam c'est quoi yo nanga oto sala mbongo to ko kanisa te to suma de noki il faut que enoke ata ko peto simbi sey ndanga so mabso malembe masa ni boko moko li sape moko so ko lekelo ngite yo zimi solo ka ko bombaka je vais soulever la populaire ko fa nanda ko soulever populaire so tini kanani kasio kika tamu na ko babongo mama na ngai luka na Hollande, si je me trompe pas bien, la Suisse a dit maman des son chrétien. Dans un chrétien t'es de Golanga. Tant que vous avez soulèvement populaire, hein. Lingi saka moi fèche tinda. On peut se montrer ma casse à vos mains et à vos tambours. Ndeye bilo kosala. Mais tant que vous avez fait ba congolais ba boyelo na soulèvement populaire. Oh y a des soulèvements populaires ça le connaît. Tout dans l'article. Pas monter se soulever. So ka sa ba casse ta bokata. Ozo monanga. Sur la tibilo ba cigarette, c'est ma colo. Lacrymogène. Hein? Tondima kabuya baluki accident na ni tondima biloko wala mais mutu muso ko kateta na sali bonga zongi amoni ke basonya ngati mais photo yeba déjà que tozala menganga baza ko tamona biloko zo tinda bakisi zo tinda biloko ndeye famille luke sala vraiment merci na bilo nyos bande kolanga mwasi ya moko ndazali ndumba iya mwasi ya moko ndibula wayo iya one et quand la ngale le côté ok la pas été bon makambo la lobi eza vérifiable bakaka to la misolo la côté la mobile na yo petate aba na mo ka uli kimo azo bundisa mbandele président de la République N papa bozi yo va na moto eli kambo séculaire et pikiza mutu moko ebisi ngai alobi na mama sala ko peso video ndeni Félix abane ko côté la pizza eh abana ko kosa ba komoni na ba université pour ba kosa ka bane ko tanga kuna na kekate ce n'est pas bien mensonge na mutu ya mboka non ngana la sabana ngalo puta na côté ya bomoni bozali ko kitisa to ya yamba Yesu Kristo parce que les yamba ya fidèle des filles faut to panze yamba ya na pasteur na go bazali malamu te potala biloko bibisi kuta oh Jésus bon merci kapela l'homme de ça là c'est pour la temps pande kolanga soulèvement populaire oh moyoka oh toloba yango yo mama ya dei ba ozwa toko bima les 30 boko mona ndeli toko sala ba mama ba kotelema après les 30 to bandi ba kambola biso alors to lobi na lamuka to boy métissage parce que la kata lamuka to otambola ba to to yebi ba kote bato na bazo ya kaka po ba moni que Félix asuki il faut négociation yango la bibo ya nolanga soki bolingi négociation to boboyi alors biso ndenge to lobi botango to tanga ko Martin Fayulu madini to ali ko tanga parce que yenda chaki mutu na 62% peut to voter que massivement soki ezaka lokuta ba contredire alors yango la bengi la Martin Fayulu cette fois-ci il faut to ça de ba réunion il faut to kuta parce que c'est l'opposition il faut to tela bato musu na liso ba parce que to na métissage kata la muka to yebi soko kanga tena na zanani so boke koto bolobi non bozo koto bolobi oui métissage ça la muka yango na zako tela melango parce que peuple congolais ba ko bima ba ko kufa ko beta ba masas pour autant pour la bantibal tant ko bima to ko bunda parce que il faut to bunda que le sang coule pour la délivrance de la République démocratique du Congo makila et potanga botangela nga livre ya Josué tanga zo que les conquêtes c'est notre conquête. C'est la libération de notre beau pays. Alors, tant que les conquêtes, voilà, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous avons la stratégie avec de nouveaux corps, mais qu'il est potanga, batokuna bakufa, yabisi bakufa, poto soit délivrance. Donc, boy ensemble le kuta, potanga livre Josué, yamo tozo tambolango, na katadei, pe la bana nyoso la Congo, toza ensemble, partout au Koyo Kanandé de Tokosala, tant que bana makambola, fait, océan à Panzi, makapako les sous ezalité, tozo kende. Etumba, tu es ici Félix. Soko ko dénoncer te. Otika la mikolomike kufa to bomoy. Pona yo boko la tike libilo na IDPS. Mais ba monya Rwanda,
boza impardonnable. Philippe Boukile Kabila. Soko kimite, toko kata kayo awa. Viola la maman, bobo bango toko bomba yo. Na ba ndekolo ba soutenir. Pito ba toko mango tila Kagame. Alors vous les occidentaux, bon mekate, bon lia kaminere, bon sa komote. Biso moko to bon sa komo, Congo congolais. Allez, tout s'est déchiré parce que ba libérer ka peuple. Bino moko mindele bolobini. Toko kota likamna bilo to se bilo moko congolais bolobiti. Maintenant les Congolais, on dit que se prendre en charge. Nadei, allez, en avant, Nzambe apambola, papa eno kingila. Elekyo beti. Lo sako kula. Merci na bino nyos. Ba mama ekote bo bino na koya. Boza na kimia. Ese na koya to bonolo etumbo. Bino to koyoka nde tout ça. Ino li passa ndeka to sula. To ko su. Merci na bino nyos kabuya, merci na Alexis Mamouké. Si quand Nzambe apambolo on échange pas l'équipe égale, l'imbattable, l'incontournable. Moi na mobali aza puissant. Ata ba boy la bango. Mais lelo pas ko le remay na miso. Pour kabuya aza puissant. Bon s'abonner massivement. Bon lukanga bisika mususute. Isa Ponkoyi. Bokile le connaît femme P4 plus 49 kilame. Yebisa papa emanzinga la zulukaye. Papa emanzinga benga eroto bomisande tout ça. Bino boyebi ya kuku. Artir Ndombasi. Vraiment tout ça kale tout ça. Boza ebele ya soleil na molonga na yo. Guido Mpinga na South Africa, mobali nana ya Mpinga Guina merveille. Merci na Patrick Itumbi, mobali à vivre poto la carte South Africa. Vraiment ça bien qu'on se le dise Guido Mpinga voilà bien danser. Merci na papa Fosca Dikese na molonga na mama Solange. XX na Bella na solo lo malozo bengati. Merci na bino nyos. Bosa kale tout ça. Ba mama, bosa kitoko mingi. Merci na bandeko na moto ça bango kobengana. Nzambe apambola bino maman Julie. Ni na zolo bala congolais. Ni na zolo congolais. Bola na bokebi. Tant o ezali sur distraction te. Tant o ezali akoluka mutu te. Tant o ezali ngai na auto sola to sala makambo to lokala. Le 30 toko bima to la tsa congolais na sika. Après le 30 toko benga bino na ba réunion stratégique. Ndenge ni toko sala, ndenge ni to bandi. Alors le 1er juillet attaque sans recul. Que Dieu bénisse le Congo. Oazala matoi ayoka. Oazala motema ya kobomba bomba to benga na bobo mesa. Mamero eko déflamer soki bozolo kanga bobegaka soki bozolo kanga bozwa na sala bomoyi na kokufa lelo te soki na le Congo esikola mete soki moto moyindo azubo kontinente ba mapinga ya lola pe ya mokili to enda ba pembeni. Merci la chemin bon rétablissement chemin à Messi Borel. Merci na Pape J directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi par émission longa. Merci na Kabou l'homme puissant la semaine caméra. Merci na Gracia, merci na yo maman Boye Bokele Lokone Pekato, merci na maman Mireille Mbenza, merci na Sandra Nila Babote, merci na maman Mireille Mologa na Papa Bouda, merci na yo Steve Zao, na Sophie Makoma, malgré Sophie Ben raté, Steve Talakabino, en tout cas merci na bino, et c'est mon ami Zalieti, Bilo Boza Malam. Vraiment Papa Germain, président la biso ya Imper Zahir ya Sika Germain Bafalanga, na lela po Talakara Makambo Talibanda. Zambe apambola bino. Bye bye, let me go tell you. Yo, mama.